donc attends les lobbies nous allons dans nouvelle vague tête au salma kamusosu to moi déjà que muto kozala awa yoan donc voilà on a intégré nouvelle vague ma vie Noël bosso na Luanda ya nouvelle vague ma vie et mama vie oui voilà bien enfin on va réfléchir donc quand ça histoire mourir bon film on a sur bimi en tout cas on lance un message à défi donc il y a pas match na fait Nigeria donc on a défi na nga na cible ba mama minene trop bazo linga ba imposer na Angola source nango eza Congo voilà ngana to linga te ndeko nanga source nango eza Congo siko tango to sala ke bango bato kendaka pe kuna équipe moko ya Angola kangani exemple RK ninga za bongo akangisi moi 5 mois hier kwa alinga basi mingi akukanga saka 5 filles de bale est-ce que non na bango pe baluka ko influencer te baluka ko influencer pourquoi mais là parce que tu te dis non eloko ngalo sala voilà na kati oko te na ite soko zalaka le jour en je pense que to tara pas net mon voto quand on vanda wana popular et ce jour en ko zalaka to zanga ba pape joka azo ko masanga atana biloko na nga je pense que jour en zalaka bon RK aza master mo na linga ke mingi ya biango pendant première fois na mona ke na vie nanga na ba non Joe aza na talent makasi jouera bien aza bon scénariste et bon ça la casting techniquement aza bon aibsinga bité RK en toi ozana munene tokenda ganyo mususu mukomso boy to va to sola na bato donc il y a beaucoup na prêtre afandi pena bo aibsinga quand na fandi so poser une question na répondre question si aibsinga yo oza grand homme président Jira aibsinga obi RK yo te yo luko te yo foke nenzela mususu soki zela na répondre nazala amina retivi boboto voilà je comprends nazala amina retivi boboto ke bolali pe place moko boliaka place moko en aucun jour t'as pensé à olingai bolali place moko boliaka oui en aucun jour kanisa ke na lingai pourquoi papa ngai naza muta discipline yo sarana te déjà ya biso ya Congo quoi ozolanda parce que soki mingi na Angola toza penza na théâtre populaire te na Angola mingi toza na théâtre classique voilà ozomona soki na ba groupe ya bango ba angolais pe na bana ya portugais basala ba théâtre classique basala ba théâtre de salle on ba théâtre salle basala théâtre populaire te le rôle ya Congo donc quand on le théâtre populaire na Angola ils ont théâtre ou diaspora congolaise et yenango na Angola mama vie ni mtaka yaki yango bino ni bonne ko chéri boza ba chef bonne diriger voilà bonne diriger groupe na bino za groupe oyoyo et na rosa terminer et faire tourner ba deux fois mingi to ba lesbienne ba bima mingi na groupe na bino mbote bande ko balandi ya émission na biso tokundala bosolo ezali émission oyo to sala kayango wapi na mboka Angola na capitale Luanda tokundala bosolo ezali émission oyo to talisaka ba œuvre ya ba artiste ba inoso basala musala ba malamu pourquoi pas esika oyo toponaki yango longola papa de Nzinga pona ko talisa wapi ba œuvre ya bato ko défiler makambu ebele pona ko solola na ba artiste to bate bazala ba œuvre na bango vraiment na sima ya régie rapidement na evi que non azali na ingénieur Rigen Penge pe na wapi na sima caméra na zali na ingénieur Don Bernardo yemzaza na sima caméra azako simba vraiment ezo sala bien na profiter na rapidement ya kopesa bambote na ngai na mama bitanzinga na pesio bambote place ozali depuis Suisse na pesio bambote et émission oyo nalobaka ete nazana makila mwana tsemi oyo boyebisaka nga na tuna na oyo nazalaka nango so nasangisi boyebi ndenge tokendaka na ba invité na biso wapi pardon émission toponaki tokotaka rubrique oyo ezali ya makambo ya telefone mingi batuna nga balobi ke no mulumba tomoni bato en ligne bazoko bainvité en ligne bazokota lisusu te bon ezalaki juste ba stratégie na vie faut kozalaka ba stratégie ezalaka ebele juste bato en ligne tobandaki kokotisa bango lisusu te par rapport ya ndenge tomonaki no ekoki kozalela ke bato ya ligne soki tomoni émission ndenge ozokende bato ya ligne bakokota tokotisa mpe tomoni keno bakokota te tokotisa te rapidement na registre tozali même morale et
Vous pouvez savoir si vous avez ça, inviter Nangai, bon dia, bonne tarde, bonne nuit, ne savez pas air. Bon dia, Molumba. Maestro. Molansemi. Non, on a besoin de makila Molansemi, hein. Ah. On a makila Molansemi, à mon handicap, il est à Marana. Ah, la parce que bino bibo ninga bandika surtout bato batala biso basoni soni balinga ndike zanga te voilà surtout pesi ça dépend air parce que air yo na mboka ba junior team aero na ite bazaya ko lala bi bazaya ko lamu na pesi pe mbote junior timba timba makolo na pesi yo mbote bele ndenge moko pe na mboka ba papa Carlos na Brésil REP, bon, Bazaratoire, différence à 5 heures. Papa Carlos Carmas, depuis São Paulo. En plus, on va Tebele. Voilà. Et dans l'Europe, il y a papa de Nzinga. RE, bon, on a une différence à 1 heure. Papa de Nzinga, Botarde. Et à vous, il y a de bonnes choses. Voilà, qui est RK Maestro? RK Maestro, câble mère, homme noir. Artiste, comédien, bon, câble mère. Artiste, comédien, comédien de Babinga. Mais moi, je suis un artiste cinéaste, chroniqueur internet. On a voir à Nagishasa, on a voir à Penangola. Artiste cinéaste, on a voir à Nagishasa, on a voir à Penangola. Donc, voilà pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Pour Nabato Bazoui, peut-être le Bakou première fois. Landanga, RK Maestro, artiste comédien. Et Angola, on a Papa Maswaku, ainsi que Nagishasa. En dehors de ça, RK Maestro dans la plateforme cinéma. Pour Abengara Hollywood cinéma. On brille biso Angola, volera la groupe Papa Maswaku. Ouais, Nagishasa pena volera la groupe Papa Maswaku. Mais dans la plateforme cinéma. Voilà. Plateforme à cinéma, on va bien dire qu'il y a Hollywood cinéma. Ou tout ça, là, partenariat. Hollywood cinéma. Oui. Ou tout ça, là, partenariat dans la chaîne de YouTube et Belé. Donc, voilà, d'écoute, Nazongi Peboy. Toujours redémarrer ma activité pour bientôt. Donc, voilà. RK, mon vrai nom, c'est Rachidi Kimouiti. Et on a la mise à RK. Voilà. Na petite nyonso oyo pesi awa wa RK Maestro aux artistes comédiens aux chroniqueurs soki osepeli ndenge tozo démarrer siko to yamba na catégorie nini yamba na catégorie yo linga to mélanger ça dit dépendre na yo benga lo wana parce que yo bige chroniqueur yo bige artiste na yebi ba place nyonso siko yo dépendre na yo donc sur yo yaminga lo la artiste comédien to kenon lo artiste comédien. So, il y a mis un rôle chroniqueur, tout qui est dans ma chronique. Voilà, c'est que tu es gagné sur l'orgue. Ah, voilà. Merci beaucoup, Naïbigina. Et ça, il vient à l'école qui est à partir à Zambie. Il y a un gagné sur l'orgue. Donc, c'est la moute, ma ramio, tout le monde, on va la valeur, nini, oyo, mutu, azana, yango. Comme maestro, câble mère, vraiment. Scripteur. On a beau scénariste. Ça, la script. Scénariste. Donc, on m'a fait côté, parce que théâtre fait côté bilingue, bien, pour la basibino, un scénariste. Non, il y a pas de il y a place où on a vraiment, genre, émission à 10 autres, on a mingi, œuvre ya moto. Ouais. Mais œuvre n'y a sur la yango. Les lots RK Maestro, c'est là qui, à comme scénariste, azala, metteur en scène, je suis. Aux artistes comédiens, il y a qu'on s'appelle aux chroniqueurs, ils allaient quand 20 ans. Ouais. Et ben là, il n'y a rien. Ou t'as qu'une année qu'on a là, il n'y a pas comme on les calbenzela wana. Parcours na yo. Parcours des histoires moulaï. On a vu dans les ala on dirait théâtre. Ouais, dans les ala on dirait théâtre. Il y a eu un moment dans la vie. On a fils à maman. On a appelé ma fils à maman. On a fils à papa, ok, à maman. On a fils à maman. On a ma mère vendait au lait la moto. Et au sac ton maman est voyagé. Au tikala, na kola moi au kola monsieur kola na mo bastaka. C'est le bando bagaga. Ato tambola loba. Donc tout ça famille à balébélé. Sur la santé, c'est papa et maman. La famille a plusieurs enfants. Je suis deuxième à tous les deux côtés. Voilà.
Et à Kolabongo, j'aimais beaucoup faire. Je rêvais des choses. Et quand est-ce que je rêvais des choses, je pensais en même temps le réaliser. Tu peux te réveiller un bon matin comme ça, tu rêves d'être un président de la République. Je comprends. Ouais. Et pour moi, mon dos, on a ressentir à l'aise. Qui est monde à théâtre. Tant au cours, la tendance à le mot appelle bien Bissakana. Bissakana, oui, Bissakana. Où ça la Bissakana? La bandine qui est musique sans pour autant de dire un grand merci à Batunanga. Et je peux jamais commencer mon émission sans pour autant saluer mon papa. Lui, c'est mon papa. Je l'aime beaucoup et j'aime sa famille, j'aime sa femme, ses enfants. Mon papa Blazer aussi, le Lendo. Il y a maman Blandine Netier, la Blams, la maman des Européennes. En tout cas, papa, maman, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Et puis, considération, beaucoup ça envers moi. En tout cas, la Pessibino, merci et belé. Pourquoi pas de saluer Fanny Tsumbuka Maréchal. Bon séjour à Brazzaville. Nabi qui est Paris, au Yena Libota, Mobimala Braza. En tout cas, merci pour la collier, ça là qui m'a très bien. Merci Nayo et bon séjour à Brazzaville. Je dis un bon journée. À Cédric Samy, les gros bébés de la ville depuis Paris, Napessio Bambote et Belé. Pourquoi pas de saluer Arnaud Massassou, mon oncle depuis Paris, Napessio Bambote et Sika Ozali, Nasilisa, na page anniversaire. J'en profite de l'occasion pour souhaiter heureux anniversaire à bébé Victoria Lulendo. Bébé Victoria, à la cadette de la famille Napessio, heureux anniversaire, Zamba Batelayo, jour moko ya boye se répéter, ebele na vie na yo, tolela au fort, notre cadette de la famille, pourquoi pas souhaiter heureux anniversaire à bébé Essé Mouzembe, bébé Essé Mouzembe, la luxueuse heureux anniversaire Nayo, pourquoi pas de saluer président Bouba de Best, Diangende, mon vieux, merci beaucoup. On a bateau bandimanga Angola, ton na Angola sika, dans la salle l'orote, bateau bandimanga, tant on a bateau baibino ba capacité non ya, oui, na pesi bambote président Bouba de Best, président Marius Sokos. Ce sont des personnes. Des personnes au Bayamanga Angolo bandimela ngatomba monanga la répétition non Bouba de Best Diangindi, pourquoi pas de saluer mon vieux Pablo Grand Bord la personne bambote belé. Donc voilà, RK na bali tête on a Bissakana et puis tout mon sala babiloko babiloko zala kala le 24 décembre on a le 31 décembre dans l'église. Tu vas dire l'église. Après, on a tellement envie de comme au Matangaï. Normalement, le groupe na Evray. Donc, nous travaillons juste dans un groupe avec Odim. On a fait une. Na Congo. Avec Chassa. Voilà. Nous travaillons dans un groupe avec Odim. Donc, nous intégrer le groupe, moi, personne qui avec handicap. Na Kinshasa. Donc, nous travaillons dans Bango. Là, on était avec mon président, si je le salue, Fujo, Jérès Bibo, l'homme dédié actuellement, tout ça qui est Bango. Et après qu'on est venu à Bango, on a intégré, on a notre papa de fait sans souci à Koufi, groupe il y a sans souci au Panzana. Maréchal. Oui. Mirma, Kolongwa, voilà. Qui Mirma, Antibal, Mirma, Antibal, Kolongwa, et au Sala, tout ça, au groupe à Synergie. Mais qu'on intégrer Synergie. Donc, il y a Mirma. Mirma, c'est le groupe Synergie. Voilà. Après, on a un groupe pas sans souci. Voilà. Mais au Sala, Synergie, contacter qui n'est pas masse, donc, groupe voilà. On a présent le docteur Agbara Imole. On a radio docteur Agbara Imole. Il y a un président de Bisso, tout ça, les groupes Synergie, tu vas dans Tropicana, tu vas dans les capés na RTVS. Je pense que Nangaba. Tu vas répéter na Ars du Congo, tu répéter na Mombele, na Yolo. Oui, tu répéter na Ngaba na Ars du Congo. Tu vas là qui parmi, l'artiste, il y a, tu vas Bomelette, tu vas 600 de Paris, tu vas Jérès Bibo, tu vas MC. Bouba, les locaux ma boss, après c'est ma moto place aux allées.
doit travailler wana. Et après makambo le kana groupe yebika ba groupe makambo za ngate tu as olongwa to sala powerful c'était powerful les alaki groupe ya ba soldat le groupe ba soldat donc être un artiste na groupe wana pesa bisona no vie ya place wana to yaki kolongwa moto alongwa ka memi bino ou bien bino vous décidez bolongwa pour que ça eloko na bino na to décider to longwa to sala powerful voilà powerful to leka na couleur TV couleur TV à l'époque et autant toujours évolué comme ngam tapé ça combat Guardiola président Roch Bogabel Bodo oui c'était là un moment où on peut sa répétition quelque part on peut sa répétition représente avec non yo pena Guardiola parce que dans le domaine on a besoin na maîtriser qui domaine quoi na maîtriser qui domaine on peut sa répétition après on a contacté par Master Moro Yannick qui mettait en scène il est pas monanga kaka place to banda ko répéter wana amona place to doit répéter à qui séduit na talent et na ba potentialité on a contacté non il faut intégrer groupe ya mama na biso Kalunga à l'époque Massa nanga ko contacté ngai non il faut intégrer groupe voilà très joli oui on a groupe mama Kalunga bandi les capables de mama Kalunga voilà le temps il Massa on a contacté ngai faut intégrer groupe mama Kalunga quand on a soit Massa nanga merveille LBG faut intégrer les étoiles de Bobo. Les étoiles de Bobo. Ah parce que c'était mon groupe de rêve parce que le président Bobo Manoka fait parmi mes artistes où on arrive en fait. On a rêvé à calculer d'intégrer les étoiles de Bobo. Quand on a de la mamba les étoiles parce que Massa nanga moi on est où changa moi tempo na c'est parce que merveille LBG n'a pas essayé ma moté abandé aux ala n'a pas essayé mon ami mon vrai lui c'est mon ami mon vrai quand je parle de vrai c'est un vrai c'est du bombo ma lampada balobi mikolo l'homme de PV n'a pas essayé ma moté belé c'est du bon voilà mikolo ya na ko tsaline na c'est du bombo na okufa na lela mabe donc tout dans la démarche na LBG koto masanga abenganga na tournage moya mama Kalunga na kenda na tournage 5 tableaux si je ne me trompe pas koto dans la démarche mamba il y a les étoiles de Bobo mamba voyage angolais ouais on mi côté les côtés na mi côté j'étais obligé à Olongwa parce qu'à l'époque Kulu ne bandi na Kinshasa maman na biso za Angola biso koli na Ngaba on ne penza zon pour les bena centre ya mama Kambwana ata bozala mona Kulu na tembe ba bena centre mama Kambwana na kubanga wana famille ko insister il faut oya Angola ndena ko ya Angola voilà donc moi parcours na muke na Kinshasa moi attends na komi Angola na vandaki parce que ngana ebi onaza batu nyonso bazalaka nanga batu nyonso bayebi nga bayebi r kazaka to ate abanda koluka bagroupe te abanda osala omonte na vandaki ndeko mo boya contacte nga singa mama vie aza na Angola voilà travaille na mama na bon nakeluka kupa mama vie parce que mama vie a déjà combo donc et aussi déranger te parce que nanda ko sentir te nanda mona place au travail te na Angola en fait quand yo komi na mama vie na yo na koma liboso kokoma quand yo komi a na Angola ngam na bon na ebite me na ebike ngam na koma liboso yo koma liboso après on a été souvent que mama vie après azali a recruté OK groupe mama vie première fois ba tout je m'excuse là que na ba président Marius Nkosi président Bouba de Best na PC en beauté Barry TV moi quelques artistes bazala qui wana on a de raté Bobo de partir na raté da na récupérer ce que maman vie na ndenge ya Kinshasa ya ndenge ya Angola mais aussi la test première fois na matin na scène na matsanga na ndeko moro to jouer nae on a joué nae maman vie a coupé pourtant na matin na scène ba tout le monde sala théâtre la bina sala théâtre na yebi pe mamba théâtre te on a côté ba nani otaki maman vie azala qui moi quelque doit a recruté biso just toi qui on a toi qui doit ba tutuyi seule personne ou peut-être quand même voyage il y a yambo wana yangola na yebi te zaki liboso te zaki liboso te wana déjà azaki na batu déjà o yazaki na bango parfois ma vie va na bactère azo tellement qui na ba sirona ayaki na acteur te ba sirona ayaki ye moko ba sirona comme ayaka ba même pe la ba buibui wana ezaki dia groupe comme ki dia wana dato zali wana ba fifi miel pe na ba yete wana pe na ba fifi miel ba te ba broli pe ba zulu pe na ba yete voilà
et au sala que dans la matinée à jouer maman via mati atali akili sifia na bazaki ser mort antibal na peut soit kenda antibal alors la mise a mati a je jouer na maman via qui était si a maman via mati a rejouer na ba donc a mati rejouer na la beti donc na beti président Bouba place azalaki président Marius Nkosi place bazalaki ba oyo tsunami vous comprendre et après répétition on a ba président babinga ngai to ndio solo en tout cas biso to yaki parce que bango bazaki ba conseiller maman vie na nenga libanda to yaki kucha poa parce que ba soldat mpena ba soldat bazati mais yo déjà to monde ba soldat donc ata le biso tozana na nouvelle vague tete osala maka mususu to moi déjà que muto kozala awa yoan donc voilà on a intégré nouvelle vague maman vie groupe de Noël bosso na Luanda ya nouvelle vague ya maman vie oui. Voilà. Merci beaucoup to qui parcours ya groupe na liboso pe ya suka yango groupe na liboso pe ya suka na ngola awa zalaka maman vie pe ya suka pour genre que na keko sala test na ngola parce que depuis la nouvelle vague le na masoko production depuis la nouvelle vague non na gendo sa test na groupe mo ya ngola depuis na utika la sala jamais malobarateur naibi mamoloba naibi angola naibi théâtre angola naibi mambangola de fonction bon na tobi jamais te na retirer jamais mais jusqu'à présent ça groupe parce qu'on a genda sa test parce que la masoko production ça tant masoko production angolais bandi na za des voilà merci beaucoup vraiment naibi que nous sali bien na Yaweli Moucheni Koda Mboka Yaweli Moucheni Koda Mboka je pense que et sali bien na mon papa vraiment place où les amis au sali bien na mon boss notre boss plus que boss papa de Ondinga à partir ya Suisse na pas na dit que non et sali bien elka na zongi nano mokie na kini na kotala parcours nyonso oyo osai na kini na théâtre osai na kini quand même na ngola awo bomba ma kosera style ya koba bomba mi bango zumu to ko tina kati mais nini oyo o bénéficiaki déjà oyo moneke non musalo so na zako landa yango e ko pesa nga makamu déjà mon style de travail style nanga au travail déjà tant tout dans l'église nga jouer le roi Kofi parce que moi j'aimais Kofi hein. J'aime Kofi Olomide je l'aime beaucoup musique n'est la linga mon peu et à l'époque je jouais le roi Kofi vraiment on a habité vraiment je comprends donc on travaille na powerful na président je reste Bibo aipsinga habité RK en toi aux monene togenda ganyo mususu mukomso boy to va to sola na bato to no to donc ya ba kuta na prêtre afandi pena bo aipsinga kande na fandi so poser une question na répondre question si aipsinga yo za grand homme président je reste aipsinga obi RK yo lukote yo foke nenzela mususu to na zo betango so na mati nga na ofana passe mo boto kenda ba casting musu na balemba na fandi bo na fandi nga vanda kimia surtout place on a que théâtre ça fanda kimia so ba mati sur la scène so na beti ba to ba na kombo ba tira attention vers yo ba tali yo na lisu mo boy au moins déjà moi considération na moi et loko wana déjà et comme un outil kala na tout temps na yangola na bi non je dois travailler il faut na zela boy il faut na kende car na discipline yo putain na ozo sikoyo ba idole na nga tout na olata bango na nzoto président Roch Bogabe Labodo président Lombe Sukari ya Kishasa nano président Bobo Manoka Hermo Bonatala na travers Pierron Ndombasi na lobité na zo Zigura. Pourquoi moi idole belé non moi j'ai beaucoup de personnes moi j'ai beaucoup non moi j'ai beaucoup de personnes à travers Bango je comprends déjà so na tie na keno na scène so ebisinga pesanga Bobo Manora na peso Bobo Manora so ebisinga pesanga Zigura président Zigura na peso Zigura so ebisinga pesanga Jimmy Naike na peso Jimmy Naike je comprends donc c'est déjà beaucoup de personnes j'ai des talentiers où j'admire je dis non na bando rêver sur moto non bando faut dans travail le royer papa nzamba asalinga na grâce te na se retrouver scène moro na ba idole na nga wana na lobaka niveau na travail là bango surtout que scène moro boye ba rola
Maintenant, nous appelons ça qui est au go. Quand on peut ça théâtre, on appelle ça qui est au go. Tel que non. On a bandé locaux, on a ça local la moto. Président Elombe. Déjà à l'époque, tu bandé voilà ba sera ba magnéto, sogeta bota la théâtre, nanda ku faut voir na ciment, bova na C. Ah, tu vas na théâtre moko boye, ya groupe salon. Théâtre on a sogi ba tchango nanda ku nga banda ko tala ngote. Parce que nga ba biloko ba somo ya ba horaire, nanda ko kangote ta nanda okola. Nanda ozala mona batami, na ko tala te. Donc quand je regardais groupe salon à l'époque, toi qui pena ba asiamiki ya osaranatia ba 5 6 7. J'admirais le président Elombe par son charisme et puis sa façon de jouer. La maîtrise on a scène. Donc si on a au fungoli scène on a joué, dans la maîtrise de la scène il y a président Elombe et le président Bob. Tu comprends? Donc maîtrise la scène on a tapé ça en vie, on tapé ça en peine départ. Les président Elombe Soukari. Bien qu'il n'arrive pas à rejoindre le groupe Simba jusqu'à présent la jeune occasion aux chance wanaté ya okutana président Lombe na tokutana ya ko jouer pe na groupe Simba nan na jouer occasion on a déjà la métier on a ba responsabilité fort déjà la nouvelle vague na ba responsabilité na masoko production j'ai des responsabilités ça que sous na gisasa voilà pour abandonner ba responsabilité ça la monter pour écouter groupe Simba. Voilà, merci beaucoup en tout cas na émission la biso RK Maïso to signaler to na rubrique moko à part yo to ko tsaka invité mususu non mon azala déjà ba invité ali na yebi ke ba bakota voilà yo mo ko zaka invité aline voilà to ça dernier invité la biso aza aline waza invité surprise oyo biso to yebi mais yo yebi été malheureusement voilà merci beaucoup voilà la yebi bonne tarde bonne tarde bonne santé présent ouais santé ça va et bon yo nzamba zo batela OK nzamba zo batela ouais présent boni pe bino kuna oui ça va Dieu fait grâce ça va on a bien voilà ça ozo détecter mongongo o to sola na yango tuka mongongo image ezoya image ezoya mais mongongo ezo kima tellement microbe ezo cracher micro ezo cracher te microbe ezo va bien ça na non oza journée to le kande nini to pe so mo briefing moké ouais ça va donc journal est lourd pas de boulot je suis à la maison donc tranquille hein, ça va voilà vraiment RK Maïso mongongo vani na ngo mingi soki président Carlos T soki président Carlos T kakene na ngama Simba ko tatonete yo yebsanga ke no nazo ko mongongo te na yo koneki mbala moko bon c'est bon na kale au président Carlos ngala ya bezo tatonete au président Carlos non soko moni ozo capter monte yebsinga ke no na ide to le kamala na suki na président Carlos osuki na président Carlos mongongo yo vani nango mingi mongongo yebi yango mie soki na leki ensemble mais soki na leki so pa yo pe tant otanga kombo awa moto sazane na ligne awa na bato ba comprendre te comment ko yeba moto yo zana nini te en tout cas na yoki niance ba terminaison président Carlos ba terminaison donc c'est le président Carlos le temps on l'émission à comprendre que non nga na président na collègue na président to zala manias ne ma ko pas confondre nga na ye bon alors président Carlos président Marius na peto chance moko président Marius voilà to aider capo parce que mongongo aussi abosana ne yango mongongo sabosana yango donc yango mo to lo ba que non to sala bien tant to lo ba que non to kundela bosole ya o msa mabeti kasobimi ya mabeti ko faut na nanu voilà yango to lo ba ki pour émission boye ya parce que eza na bato bazalaki na Luanda awawa eza pe na bato bazali banda na Congo eza na bato bazali kila poto oyo photo solo la kana bango basa pe na oyo koloba parce que basala musala makasi na mboka na biso Angola photo solo la kana bango et na bi que no place président Ototomé Matembela zali donc na pesi boîte à Comment président c'est que non Lugaé depuis la commune là qui a joué pour le raté
Président, bonne tarde. Bonne tarde, Erka Maestro. Monsieur Caligula. On limite. En tout cas, il y a pas quitté que Roku est la président Matembe. Voilà. Roku est la président Matembe. En tout cas, n'a joué surprise moko inattendue. Donc, président Naza bien. Bonne nuit au président. Ouais, on a Naza bien, par la grâce de Dieu. Je suis très ravi quand l'équipe technique est contact Nanga pour l'émission de l'eau. Donc, voilà, je suis très ravi, Naza bien. Numéro de Komenara pour anticiper et ça l'a assisté. Président, Madame photo solo. Oui. Pardon, président? Oui, je sais. La oui, Tozali, il a dit qu'après l'émission solo, la numéro 1 et ça l'a assisté. Ok, Yango Penza. Voilà. Ouais. Yango na remarque. Donc, tout ça, on a question, il y a ingénieur, réponse, il y a 10. Même si la vie, il y a Bosolana yo, malgré na otala yo, na ba YouTube, tout ça. Na mona musala, même na kin, na ba c'est du bon, même na niveau Angola, donc. Merci beaucoup, président. Nazongi penamboka, on a la privé, photo sur la mo projet zal. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, président, on a vraiment photo sur la noming makambo oyo étalé réalité il y a Angola. Ozamoko oyo zali présent na groupe awa na mboka oyo et soki mutu alobi ayebi art na niveau ya art na yote na mboka oyo c'est kaye au la groupe sikoyo nde to sur la boy azuri il est au fond la groupe donc vraiment na mboka na biso awa na Angola boza de ba on na théâtre na biso awa o boza kana bosali ya mingi mais maintenant eloko ezo sala passer tant on nyonso bino bosali théâtre na mboka oyo mais bato bazolela kaka likambo moko président babi théâtre ya Angola eza ko avancer te pendant tant tozali na ba flash na ba CD to na ba flash disquette le to kona on ba YouTube vraiment tant on vanda kotalaka nini oyo e blokaka style ya théâtre ya Angola na ngambo batamangala faut te préciser très bien na ngambo batamangala. Merci président. Ouais, merci pour l'invitation. Je salue tout le monde au Hollanda émission, au Hollanda. Merci. Na sepeli na émission na yo. Après il y a souka na sepeli parce que au meki ko kabula yango. Moni parce que bato ba lobani théâtre Angola na sepeli ko kabula yango parce que Angola les pays ya ba angolais bazape na théâtre na bango genre na bango basela la théâtre na bango. Voilà. C'est leur culture ya mboka. Voilà, maintenant tout le théâtre autour sur la siko na bino ezali théâtre na koloba ya diaspora congolaise. Voilà. Ezali théâtre ya diaspora congolaise bande kona biso oyo baza ba congolais baya na Angola bamusu baza ba nationalité bamusu pe baza ba angolais bazonga na mboka na bango mais baya na culture wana ya Congo parce que ba kolaki na Congo. Voilà. Nde baye basali ba bandi ko sala pe théâtre mais déjà théâtre populaire déjà ya biso ya Congo quoi ozolanda parce que soki mingi na Angola toza penza na théâtre populaire te na Angola mingi toza na ba théâtre classique ozomona soki na ba groupe ya bango ba angolais pe na bana ya portugais basala ba théâtre classique basala ba théâtre de salle omoni ba théâtre salle basala théâtre populaire te lokola ya Congo donc quand on le théâtre populaire na Angola ils ont un théâtre ou diaspora congolaise et y na Angola ozolanda. Voilà, c'est cool. Théâtre populaire wana congolaise ya diaspora na Angola et nous devons ça là et avancer té ezali manque premièrement manque ya série ya musala deuxièmement ezali manque ya échange to ya bosangani pendant ba bosangana na lobani omoni ezalaki na vitesse mosusu ntango bandeko na biso baute kini bayaki Angola il faut ozala sincère ozomona ntango fléau ya bato ya bandeko na biso baute kini bamama top bamama moindo Gabriel Bolembo étoile yaki après Gabriel Kuta yaki après
donc bazotanga pene ka bamama top bamama moyindo banzala déjà bayaka na bango avant de groupe wana eyaka wana baprésident nani akufa président ya Delta Force ntango bayaka oui malgré déjà avant bango biso déjà na Angola tobanda deya kosala théâtre ya mangala na influence mpe ya bato bautaka mpenza Congo bato na babombo mole bautaka bakongo bayaka basalaka bagroupe tobanda kosala na biso mais ezalaka mpena na impact makasi te parce que babombo mole baza bato bautaka na TV na Congo ozolanda lorsque théâtre ya TV na Congo bato bayebanaka mingi na Congo mais libanda te bato baye koyebanisa mpenza théâtre ya Congo na libanda ekoma na impact mosusu ezali YouTube ezali nzonzingi ya bamajor ntango bayeba nzonzingi ntango ebandi ezali ke bafigure ebele oyo bayebanaka te na TV na Congo bayeba na libanda na poto na libanda kwa fulani président Bouba bazalaka na bana bakosala bango mosala président GT mando osala bango mpe mosala ezoleka nango na TV ya RTVS na kin mais ezalaka mpena na impact ya makasi mpenza te mais ntango banzonzingere bauti Congo bakoti bakombo na tangeli oyo batop bamoyindo baprésident d'État force bakoti e Angola bakuti na biso da bato tozalaka na kati bandaka kobundabunda tosangani na moto na bango déjà wana ya banzonzingere esalaki ke yango soki bandokeli na mwa vitesse mpo te komotala biso à travers bachaîne ya YouTube edesala kotanga bakombo ozomona à travers bachaîne ba YouTube ya baesepelisa esali ke na Angola bamoyindo bana Angola baetole bana Angola besolo baeme bana Angola ale biso mpe bafase mpe biso bamarus bafase mosusu mpe kompe kotekama abo ndenge ezalaka kaka siko ntango fleo wana esili bandeko bazwi bamosusu bazongi na bango bakongo voilà badéplacement esalami totikali kaka biso na Angola sikoyo bato mpe bazangi na Angola fale baprofite sikoyo na moto wana oyo banzonzingere batikelaki bango basangana bakontinue bango batikali bango na bapolémique nani alekiki ngandi nani asali boye ngai soki nani ali yango moni mpe ti lelo elala nango voilà ona koloba na mokusi voilà en tout cas merci beaucoup président en tout cas na oyo opesi explication mais soki ezali lelo nakomona ke conseil moko soki kozala mpona bandeko nini bakokende na yango parce que bino si botiki mboka bozala mikili ya poto lokola bango batikali nano awa baza mpenga na volontaire kosala mosala wana e nini okoreproche bango oyo mpo baavance oyo bakoki kotika bon liboso na opesa bango conseil ya likambo bakoki kosala mpo ke mosala yango eke liboso ya liboso ezali batya sérieux batya nano sérieux balongola bapolémique ezanga ntina ozomona balongola bapolémique ezanga ntina parce que moto na bongine na mosala yango aza te batya sérieux baza na bolingo bazala uni balongola orgueil et deuxième chose basala nini basala effort ki Congo eza pembeni na Angola okokende meme lelo okomi mpe lelo soko olongeno lobi pardon soko olongeno avant comment je peux dire basalaka ba va-et-vient wana so na koloba bon ndenge ba RK basalaka ndenge ba RK bosala banamo na bafandi mpe demana totala babiloko na ye na Congo bafandi bazosala eza très important mpona président jeté mpe nazokomona président buba mpe voilà nde bazosala président buba nde bango nyonso bazosala mpona nini ndeko nanga tolinga te théâtre ya diaspora oyo bango bazosala na Angola bazolinga baimpose na Angola source nango eza Congo wana tolinga te ndeko nanga source nango eza Congo siko ntango tosalaka bango bazokendaka mpe kuna ekipe moko ya Angola ekangani exemple RK ndenge aza bongo akangisi mwa 5 mois ye eko alinga basi mingi akokangisaka 5 filles de bana mibali osomona akangisi ata mwa 5 filles mwa 2 garçons akangisi président Matembele président Marius na akangisi équipe mo bosoutenir biso mwa bambongo batransport totinde abimi na bango kili osomona azwi mwa bato ayebi mwa sedibo mwa nani mwa banani akangisi batourne mwa biloko bazongiso na Angola batravaille omoni
au moins il va travailler. Moi quelques jours président Matembele to kangina ba fani na ba artiste msu baza awa to kitaki moi soutien to senga moi soutien to kangisi to tindi ba kekin ba travailler tant bazo travailler na bato déjà bilongi déjà ebima awa na diaspora et bando sala ki bango pe bato bazo tangola et ça la bango et ça les loko moko en fait osona mais soki ya bango batikali kana kwe na bango kaka ke non Angola soki boy e osala vraiment na pasi mingi eloko liboso yango wana eloko mibale babakisa qualité na musala ba osala qualité ndeko na ngai lelo moki qualité mokili ezokende na qualité ndeko na ngai babakisa qualité batika babiloko moko boye bakei bazuma cameraman moko boye soki ndenge nini ba image kitoko te so bien te donc soki biloko ezanga tina en fait batika biloko wana omoni théâtre lelo malamu bosala te ke bosala mabe voilà mais bongisi pena eloko eza nango moke mais eza ya qualité ya propre bosali yango esala kitoko makasi ozomona ya suka balongo na bapolémique ezanga tina. Merci beaucoup. En tout cas, on a vu que non, salut bien pendant na Cisco qui tengue à partir à Zambie. Tant toujours kabilo kaboye, bolo ba que non, ba sponsor bazate, et ba politique na na soutenir biso boye boye qui n'est présent maintenant à lobby bien que non. Boye rapport au pesa bomba idée ba projet présent. Tous en a idée tout ça la boye. Bon on peut ba hôtel que non, bon quoi ba idée hôtel la boye. Moi moi combien de personnes na Congo. Ça moi ça les locaux comme ni qualité na ngwe za la ndenge nini. Bango bakote ala pe kuna ne bazali banda kuna ba to soutenir bana mai parce que ba mona na pe parce que les gens ko bango balingaka parfois bino bona volonté ko sala ngo mais moi moke zangi bango pe ndenge bazabe bakote ala kana moi moke pe to na ngo to longoli oyo ko to soutenir bana mai po to sala musala oyo ekene bien vraiment c'est parce que non soki bozangaka makanisi to sana kama yesu azali wa parce que akomaka président Matembele ba fongoli mutema ya kotalisa pour banda ko to projet mon pe banda projet mon na président. Voilà. Je pense que non, président a fongoli mutema ya kotalisa po parce que bato nyonso bayoka. Voilà, ko ya tendenge ya lobi boye, o ya na biloko mo komi mbangu ke na o te président nga bimbia na Congo nete a lobi bien que non, azala besoin ya qualité na donc quand c'est la CV moko il y a la président déjà et puis quand c'est la CV moko et puis que non ba biloko yo soki vena bato ba salango et ko cartonner. Voilà, merci beaucoup président. En tout cas, il a dit que non, tant bino pesa la raya moi luka poto to sika po biso to continuer. Il a dit que moi mbilinga la bande ko na yo utai ko leka mi ko leleki c'est parce que to tanga te dans l'ensemble moi ko benda nezalaki surtout mingi awe zala ko benda na ka sema kama matanga. Sema mama matanga yo ka wana nga basola suna wana te wana te za lokola dernière question nga pe dernier conseil na ngai na oyo ya kopesa na ba nyonso baza bandeko na yo tango so ozalaka na besoin pe ya koloba mais misusu ozwa bango misusu ozwa bango te na nzela ya likambo oyo ko ozala moko oyo ko koloba oyo ko osala bien moko na moko akolanda émission oyo ayokaka na président Matembele alobaka mpona boye mpona théâtre ba diaspora ya Angola. Ouais, merci papa. Vana loba loba suka na loba na beta société la gamanda ko loba RK. Zoli comme na lobi na la considération, tozala to na poto to bongi te na vie. Mais quand même et tozana mama koki ya osunga soki idée malamu izali en fait. Oza mutu au travail presque na ba grand nyonso ya théâtre ya Congo na niveau ya Angola. Beso kangisi ba bilongi oyo bato wana ba yebi soki na ba na kin obengi top obengi Gabriel obengi Sila Disnana ni Sila Doré obengi ba koya ba au travail. Ozola voilà de bon usala yango ezala très important pona conseil na koloba biso nyonso ba artiste ya Angola na ba o batozala ba série na nga na ba o ba bimi lelo balinga bino mingi to longola polémique to sala musala ozola na lelo ba facilité biso ba YouTube ye o ezaki ko facilité biso na ba vitesse ebele na linga bino mingi bolongola polémique bolongola kofingana bolongola ba concurrence ezanga nango tina ezanga tina ozolana to sande musala to tombola théâtre diaspora ya Angola et de likolo yango déjà plus important mais bino nyonso na linga bino mingi to zala bien quoi to zala bien muto na théâtre mutalikini muninga zate biso to zaka ba artiste maman na biso comme théâtre donc to lingana to zala bomoko et zala bien mingi donc yango wana wala koloba ya suka. Voilà, merci président. Donc na rotika yote ça que na tuna yo makambo ya groupe na yo moko eta que président Matembele président na ebite groupe tango yo kendaki na bakolio kanga ça comme pe na kata ya koli bien etikala na loi na awa. Non. En fait, groupe ezali sanga ya bato.
Ozolanda. Et là, on a le groupe Nangai en tant que groupe. Nous avons travaillé dans des départ Nanga, on a dit que Batubatia la Rokamba, groupe à l'efficace, groupe Singa Marabele, surtout Denga la Banon, mais la groupe. Ou bien Denga Nazaranga, dans niveau Angola, et ça a plus Singaï, dans un rosal à théâtre, il y a Bissou Yamanga, la diaspora, mais groupe Nanga, Zala, Penza, Trotenga, Nazara, Trouma, Balé, Mamouya, Baleta, ou une robite à Bétara, Tonga Monayaki, et ça a été groupe vraiment dans fonctionnement. Voilà, groupe vraiment dans fonctionnement. Il faut que ça ait système barter nanga tout bazan Angola, tout ça na ba bombarder même sous bazan la poto mais reste bazan Angola, tout solo laka, tout ça tout ça na ba faire na ye et les lo so ngamo na kiti Angola, tout ça na ba spectacle surtout ba msanga na so ba no singa mbongo. Vous m'avez surtout sous de mano na poche nanga moko. Voilà donc mais à un niveau poto déjà groupe déjà c'est bandi parce que na commune na 50% d'artistes nanga et belé na poto a. Voilà. Le groupe est déjà dans le moment où le groupe est déjà et bandit déjà na poto A dans bandi groupe. Tout ça la première réunion à Bissau et vous allez le 11 novembre en France, na Paris, dans le team de l'Obaïmange, tout comme ça, on l'exapé la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour le président Matembele. Alors, Aza clair, Azo Kende, vraiment tout droit. Exactement comme le président Moussou, Azo le Bamaramusou, Moussou, Azo Bomba Bomba Sima. Président, n'a dit que non. Tozana président tozana RK maestro nini oyo reprochera pas naie ba qualité ni po mona pas naie biloko mibale wana ka ko pese ba remerciement na rapidement avant le président pardon na Orlando na WhatsApp na joli numéro pas mulumba mambo so les ali oui président nini oyo reprochera pas RK azana batala mais nini oyo reprochera pas naie pe nini mona ba qualité pas naie ko pese ba remerciement na yo. Bon, RK, Aza Master Monda Lingaki Minga Ebiango, pendant la première fois dans mon année, na barano, Joe Aza na talent. Aza na talent, makasi, ça jouera bien. Aza bon scénariste, c'est bon ça la casting. Techniquement, Aza bon. Donc, côté talent, dans les Cameroun, côté comportement, oui, Aza peut bien, Aza respect, tout ça. En tout cas, le Royo Kate Nangolo, RK Saliboye, RK Zongiboye. Na yebi ke za na ba étoile ba beta même bat musu ba mbata mais na yoka te ba beti mbata donc ça c'est quoi que azali penza respect vraiment donc naza ba na mingi avec vous critiquer ta zalara bien ça la musala ne bien et ça vraiment très important mais et loko kaka na ngana lo bana eza ki voilà ay ba ke boulot na eza art ay ba ke boulot na eza art RK usa vraiment artiste. Et puis, béton dans Angola, on a tout boulot. Yo l'équipe Broly. Mon autre, c'est qu'un président. Donc, boulot nous a art. Côté dans l'esprit, tcha serré dans Moussala de Ronangaï, l'eau déjà en Zambie. Merci. L'eau na rolo banoka ya ngwana tagende de Ronayo, reste na dit ko binga nga to solo là, ba remerciement nga dans un plan na culture au boire à batuté. Donc, na pesiga mbote na mwasi na ngai, Fallon Malou, maman bara na ngai. Na Pessimbote na président Carlos, na Pessimbote na camaramaster na ngai de mon cœur de tous les jours, Mario Sonko, Sikos David, Nzeleza Moulaï, la grâce de David. Voilà, na Pessimbote pas Vieux John, na Pessimbote pas Papa Takinga, na ngai Zoka, na Pessimbote pas Master na ngai passa na ngai Sacré Bendele d'Angola, na Pessimbote pas Vieux na ngai Blaise Mukanu, na Pessimbote pas président Caleb, mon président Caleb fait que vous en a parlé, vous en a quitté, et na Pessimbote pas Batunio, so ba si la dorée, ba neti mo photo, ba bato pour tout, na Pessimbote pas ba monindo, donc tout le monde la bonne équipe belé. Donc, Bambote Belé n'a ni bino mingi na biki to mona là. Voilà. Merci beaucoup président Matembele Ototombe na biki non. Merci beaucoup bisope j'aime bien tozong selio pour ezala batmingi te oya ko pesa yo 20 ou 30 minutes pour bo solo la surtout na libanda ya mboka tenzala tenzambongo. Donc, nous sommes à partir 20 minutes ou 30 minutes, c'est qu'à ça vraiment Moutounayo. Merci beaucoup de la confiance aussi au fait ça biso poto solo la makambo au batebele la minute ba autant l'émission au ba bénéficier na yango et on a l'embarrassé tout ça l'émission ba to lo makambo il faut ko komaka. Kaso bosani ozonga pona kozwa. Merci beaucoup biso be jemela to tombelio journée mbolamo. Kamo jaune. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir président. Voilà, RK Maestro. Donc, tu vas côté ça, président Ototombe Matembele. Au quoi qu'on va dire pour le président Ototombe Matembele? Président Matembele, d'abord,
Si je dois parler de lui, rien d'autre que la qualité. La qualité. Oui, il est parmi des personnes. Il y a d'autres personnes dans la vie, dans Moussala, so Moni, Moni Katinaï. Donc, sa façon de travailler, façon dont il a Moussala Zala, sentir moi professionnalisme, moi qualité Zali. Donc, c'est quelqu'un que j'admirais aussi. En dehors de la tonalité, mais tonalité, au sentir que, papa tonalité, tu peux le placer partout. Oui. Parce qu'il y a d'autres papa tonalité, on a, sur les films, dans Sentinelle, là, ils avaient pas son tien, mais lui, il est parmi des gens au second sa tonalité. Il dit qu'il n'a pas patron, il est PDG entreprise, il est papa mora mobola, il est papa mora mtambondo. Et puis, sa façon de voir des choses, il a un projet mora boye. Il dit qu'il y a un bon ambition à projet, il aura un technicien mboka et c'est basé. Il a un projet mora boye, tout à l'heure, fiche professionnel, film et qu'il y a un guitare, film et qu'il y a un boye. Et il dit que, on a contacté, on a eu conseil au président. Donc ça l'effort il y a que ça la ndenge bozolo belela et surtout côté à qualité image nation ils a pas ba réseau celle qui nous en mboka aussi donc ça fait parmi ba raison qui en Hollywood ils ont ngeli musala ngo président ba ngela musala en Hollywood en tout cas donc solano pour le moment projet et au moins que non ça la peine musala merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup surtout président Matembele la qualité azalaki nango oyo ya ko signaler bato po bayeba ke non président Matembele atikali kokoma Congo te nyata Congo. Oui. Voilà. Akomi Congo te nyata Congo amona Congo. Mais ce qu'on a joué aza ko expliquer même victoire. Artiste. Aza ko expliquer même victoire, aza ko expliquer aux gens de Azali. Pe aza ko yebso ke non okendaki na Itaga kosala nini kuna donc aza ko beta histoire ya. Et puis il est polyvalent, so ko jouer normal aux années penanzela mo. Voilà. C'est pas qu'il a tonalité sentir que papa tonalité. Il a tragique comique en fait. Parce que biso to bato to suka mingi na tragédie, to suka mingi na drame. Vous voyez? Oui. To vanda wana parce que ngaso singa sa comédie nende basala. Donc mais bango baza chance aza que so ki na drame azali, so na comédie azali. C'est bon. Voilà. Voilà, kama yeso to ye côté ya scénario, et que scénariste. Nini o ezanga na ba groupe be ndenge o mona ka awawa. Omona nini ezanga ba groupe be mona ka ba scénariste ba metteur en scène ba ko karaté lelo po mona ke no ba film ezana ba valeur te eza faute ya banani ba acteur ou ba scénariste ou ba président Angola. Bon, j'aime pas vraiment beaucoup plus pour prendre dans Angola, mais le rôle des questions faut en répondre. L'Angola tout le monde sait. Là on a la mona no ba et là ils ont ba Angolais a mise à jour. Vous comprenez? Ba Angola ba le rôle iPhone 6 S 6 Plus, plus. Bah, on a iPhone 6 Plus. Mais actuellement, tu auras un iPhone 17. Je comprends. Qui est mise en jour. On se retrouve un président non 08. On a ici tableau d'hiver. Tableau d'hiver, na scénario, le lieu qui sort les sous. Je comprends. Chaque temps qu'on film, chaque tableau fait un message, chaque tableau fait une signification. Je vais filmer la biche en Angola. Message. Au moins, un épisode mobile d'hiver. Message, la signification. Oui. Quand tableau mon les candings, au cours de la tableau, t'es que boss tel a coûté un mois si n'a pas fait une barbe sur la d'hiver. Jamais. Et ça, l'explication, elle a ma valeur. C'est-à-dire, le coup, la scénariste, tu dois justifier ça. Ouais. Par rapport à film et tableau, on fait la signification. Il fait un message. Ah, personne va scénariste, vous mettez au fond. Je comprends. Il fait un signification, il fait un message. Tant qu'on comme tableau, raison pour laquelle le monde a piqué, au frère, mais si tu l'as, tu l'as, mouka. Moussa, on peut ça, on peut actuellement comme il faut ça mailler. Il faut ça mailler, il faut monter ça. Donc, on m'a filmé, moi, avec mon ça, la film, moi, ah, c'est ce qu'on a juste titre, mais ils ont filmé, moi, ils ont juste une affaire, film, moi, il y a 1h40 et quelques minutes. Ils ont fait un film. Là, ils ont, long métrage, ils ont filmé mon bimba. Ils ont un épisode de thé. Voilà. Bien, on va réfléchir. Donc, quand ça, histoire mourir bon. Film, on a fait bimi, en tout cas, on a lancé un message, là, défi. Donc, il y a pas de match dans le film nigérien. Donc, on a des filles, on a la cible, maman, n'est trop. Donc, on a mis ça projet, moro, awa, kalate, si je me trompe, soit dans la mémoire bien, dans le 10e mois. Et dans la peine, donc, c'est-à-dire, il y a un match, dans le film nigérien. Donc,
Noria wapi na Gemidor. Je crois Noria na spot qui filme ici. Donc tant on comme film, tant on ça le scénario. Na banda na tableau na ngai liboso. Si na tableau asuka, ba tableau nyonso faisaka na signification. Na message. Nga ba film na ngai lelo na sali Sodome na sali ba film na Kishasa lelo et kota Maboke TV, je crois qu'à la minute chaque tableau tant au briefé tableau na ba artiste ba jouer na yo oyebi ke message à tableau eza boye tableau d'hiver. Angola, on est beaucoup plus dans les divers. Aux autres tableaux, nous souffrons même sur le talent, ils m'ont dit que sans sa tableau, exact. Ah, les tableaux, ils sont là. Donc, tableau, puis, encore, l'ongla, on film, nous avons pas. Sans sa tableau, exact. Or que, déjà, dans le scénario, il faut tout à l'heure, minele, il faut tout à l'heure, série, il faut tout à l'heure, makabato, les colons, il faut tout copier, tout rejoindre. Déjà, na la film na bandaka la première table. Obi ka les ala dit tout comme ba scénario. Maison Mulumba, première tableau présentation de la na si vous se rappelez la bloc. Mais le ça a sauté. Je comprends. Tant mon total la première tableau la film à s'emporter à qui. Là la film monte tout ça là. Papa m'assoit quoi bimi singa la cercueil première table. Le film est vraiment en action malamment. Le film est fait bandaka bongo. Il faut dans un message. Je comprends. Il faut dans un message. Ton message là, pendant le film, on a une histoire, on a une idée, on a. On ressent il y a 3 films dans l'histoire, encore. On ressent 3 premiers tableaux. Il y a film, il y a Libo, c'est ça, tableau. Le but divers, présentation de la route. Il y a un deuxième tableau. Deuxième, il y a une histoire, présentation de la route. Troisième histoire, présentation de la route. Après, le film est banni normal. Car la mort scénario, on peut recommander la mort facilité. Mais aujourd'hui, ça, elle lit pas. Mais si projet dans ça là, n'a dit que dans ça là en Angola, mais les Canaba chaîne, n'a ça là projet pour négocier ma chaîne, ils ont la pinch, ils ont la visibilité, dans un élément là-dessus. N'a dit que place dans les kisango, sur les gars na RK Maestro TV, bateau ba otala biso s'abonner et les capé wana les apprendre parce que sur l'équipe la chaîne nanga, même ata bateau ba na Congo ba otala. Donc sentir que nous ça les salami. Et puis ils en a dit, boye batte que film on est sami nango. Parce que moi, grâce, en dehors d'un scénariste, un réalisateur. Bien que je suis pas professionnel, mais au moins, na lingarango et puis na salarango bien. N'a derrière caméraman qu'on propose ma prise, ma bloc on a tout. Ton projet est au bima. Si tu as besoin de produire ça en Angola, tu auras beaucoup les deux pour accepter. Je sais ce que j'ai dit et puis je sais ce que je suis capable de faire. Donc, juste scénariste et Angola, pour améliorer mon salaire. Et puis, ceux qui comme scénario, les accords na yoté. Là, c'est le scénario. Là, c'est la maman top pour scénario. Là, c'est la papa massoua pour scénario. Et, là, ça va copier, pe, anzonzingue, ou sali scénario. C'est la maman vie, c'est le scénario. Là, ça va sur la commis film, on a tourné, bah, tu vas tourner nos questions, mais, maman vie, elle aura rigueur dans mon sol. Elle a tourné, yo. Azo, abo, atiki, pe, na fani à l'aise. Ah, mais non, ce type connaît son boulot. Donc, son comme un film, tu n'es pas obligé au salon. Nous, quand mon toit comme un film, à comme le film. Mais ni les autres salons, on va présenter des bases faibles. On nous pas voyer ba mingi. Nous pas voyer ba mingi. Et moi ça la pe que tout musala ngwa malonga moi ça la ma ezate. Batangola ba na confiance à mambo bat baloba. Moni autosel ngo moko to balusi to songi ici. Combien de personnes ba misa ba mbongo na ba batangola pour bazo ba résultat malonga. Donc les premiers arrêts ko yeba mingi puis ko la trop sire en fait. Ils ont pas et loko oyebité na musala o twana musala na biso nous en ba sala script vous comprenez tout en bateau ba sala la mise en scène tout en ba réalisaka tout en ba yo mongo so yebi que vous capable de sala mambala nyos tout se retirer biso tout na comme un film na diriger un film mais ko fa na pe boy papa masoko yebi so te tableau to sala ngombo te tableau to sala ngombo mais so PC scénario à quoi commander scénario. Mais le web qui a complété au salon, il faut un scénariste. Il faut un scénariste. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qu'on a en Angola, au moins le président du groupe, surtout les yem comme film, yem doit diriger, yem doit ça, ce qu'on sort tel peu ma qualité na yé qui est là la pomme. Sur scène, azambala, libanda pe à scène azambala. Vous comprenez? Pour gagner dans sa boye, ndé dans sa RK. C'est-à-dire, si on doit diriger film.
film nango la commis un caméraman na si réalisateur na biso azana yo pour contredire donc ça dit na bo caméraman au côté le milanga na prise moko 1 minute je comprends le bateau c'est la plusieurs caméras c'est bon vous comprenez yo ko langa te na prise moko boy pendant 1 minute aussi mbaté et 1 minute dans le minute kuto 1 minute mais je te dis moi il y a des films en Angola au tali tableau mon yo mon pena au tali na tableau coupé zati voilà biso pe to kata na ngo kama esa éviter ko kata na ngo moni ke no mtazo biso ozo kata kata mingi ko kata ngate omoni sanga inspiration voilà merci beaucoup et ça là malamu ntango moni ke no un scénariste azoko expliquer ba biloko boye za lokola ba tête tableau liboso na ye donc yo pe mutoza na besoin comme scénariste ntango ozo yo ka biloko boye ko pe ko contacter ko ko zo numéro pe numéro na suka ko pe ko numéro tout ça na ndenge ni ba fongolo mutema suzu so mo ikana mutana za na société yeba a fongolo mutema te ba kenda kaboye ba zongi sa kaboye ba banda kaboye na kulisi bo sa ngona kulisi ba mamu na ko ma ka fort mais bon ba te que no maestro ni mutaza ko aza ko pomper voilà merci beaucoup maestro parce que na tozo kenda biso malem na shit mais ça que na touché avant que na touché ma kamususu on a za na nouvelle vague on a payé de ma volée ma vie à soki olobi que non ma vie ozokoma ma vie avandi là c'est une nouvelle vague ya kinité awa na Angola OK voilà parce que comment nouvelle vague maman maman ilomina yo ouais tout ça peut pas produit voilà c'est pas produit là ça linga tuna pe kasima ba produit wana te yo mutozo représenter bango sikoyo kama yeso ba kiza nouvelle vague mingi je pense que non tant au côté de la ligne on va boti ni langa ba question o za la besoin batindaki déjà on a bani sur la question là bas c'est bon voilà balobi que non nouvelle vague groupe na bino na on a mama via parce que mama via ni mtakaya ki yango bino ni bonne ko gérer boza ba chef voilà bonne diriger groupe na bino za groupe oyoyo et na rota terminer et faire tourner ba deux fois mingi to ba lesbienne ba bima mingi na groupe na bino nouvelle vague donc au moins l'artiste moko ye azui que lesbienne a pese super moninga azui donc parmi ba artiste na bino mingi bazalaki na makila wana ya ko influencer baninga na monde ya lesbienne o lelo et koti pe na ba groupe ya baninga lelo to mpo ya victime na yango na ba groupe au monde ke no groupe na kuna za lesbienne abi sauf sinon c'est nouvelle vague. Donc d'abord na pour répondre boye moni mutu na vie mulumba na peso exemple mo boye na va na Angola mais na mela masanga te vous comprenez so na meli masanga ko za la booster blo mo bon mais place on mela atoche usine ya ba vin ya moni na mana papa na ngai Blaise Rosselló so che usine na ba vin mais so na mela na langwa ce n'est pas parce que non mela mini mais non mais la place on a moni que na suki la speed na tie na meli na mai na suki nga na tambola na ba mela ga diamba nga tambola na ba bachara biloko makasi na nga tambola na bato ba lekanaka mais la garde d'identité par rapport à Boria toi na 21e siècle voilà photo tenara compte ba mam sous très bien par rapport à orientation sexuelle ya bato na en tout cas naza donneur de leçons en côté qu'est-ce que je vais dire nazalaki non pour ma place yo olingi na komba mutu po beba na vie to mutu po changer ça eloko mo na vie ça vient dans la tête je comprends et ça a volonté à mutu so mela diambate par exemple notambola ba no l'air te o vandalo na nganda te est-ce que yo comment no l'air est-ce que non na bango pe baluka ko influencer te baluka influencer pourquoi mela te parce que tu te dis non eloko ngana sala te voilà na kati oko te na epte soko zalaka le jour en je pense que totara pas net mon voto tant ozo vanda wana popular et ce jour en ko zalaka to zanga na ba pape joka azo ko masanga asana biloko na nga je pense que jour na tika na bala olia te bino ko ba ezala nga masanga na eloko te la te ngamela masanga te akozwa masanga te asana biloko na ngai donc c'est dire
Pour ça, les lots quelconque. Ils ont dépend de la volonté à moto. Et puis, les lots, tout ça, dans le 21e siècle, tout le monde a évolué. Ngaï, la respectable orientation sexuelle à bateau. Moi, je vais venir jamais à la télé, tuer les PD, tuer les lesbiennes. C'est pas parce que nous ont encouragé, bah. Non, c'est parce que, on a respecté la orientation sexuelle. Parce que, nous avons commis, on a seulement, il y a yebi quand ça la mambadia. Azali, celui, Jérémy. Adil Tio Saranate, le bon président Aigle. Adil Tio Saranate. Si quoi, on a un Dino, boy. Je préfère au moins ceux qui m'ont à ça la mambaye. Moi, je fais. Déjà, puis Marambo aux autres bétali solo. Et ça, bah, les nini. Il y a moi, mobile, la carte, non, il va m'en. Donc, si dans la nouvelle vague, si dans l'ongwe, Marambo aux autres bétali solo, n'a aucun honte. Lelo yangwana yo bien on to compter lelo yangwana eza parmi ba question yeli bino que non ba bi que non et longo la groupe bino et kota et kener tina ba groupe ba ninga ba préféré groupe bien ya ça ba non préféré je vois ya baba na basi parce que les singa moi ça on le comme lesbienne peut-être ça comprendre la bino vous avez ba chef vous avez na bien parce que dans le bas mon yango pour le que non à partir aller sur tikité aux assistants là mulumba ils ont un règlement d'ordre groupe Keote, bon, mutortel rosa, il y a un règlement la défense. Ngai, na travail quelque part. Au moni, depuis 50 ans, on travaille le roi de la Gémidor. Moi, si on a un temps, on a bien dans sa émission. Moi, si on a 6 qu'on sait émission. Je fais mes affaires, je me barre. Vous comprenez? Place dans la nouvelle vague, dans le théâtre. Les bandes de théâtre, on a combattu. Vous comprenez? Donc, il y a les bandes de théâtre. Donc, là, il y a maman vie, elle nous disait, tu respecter le 5 biso. Et le 5 biso, c'est un théâtre. Alors, ce qui est important, tu es primordial. Tu respecter le théâtre, tu valoriser l'amour. Donc, si tu respecter le théâtre, ça, la paix est comme un bami. Mais ce qui est le 5 biso, et ça, là, comme on respecte, on le automatiquement, tout ça, donc là, on doit respecter l'autre, on doit bien dans la nouvelle vague. Mais vie privée à battre, ma cambo battu. T'allais ngate. Yango pe ça là qui est, ma bozo posenga. La yeba ngote. Voilà. Comme maestro, deuxième question parmi ma question. Déjà, il y a 3 questions. Deuxième question, bah oui que non, présentement, t'es beaucoup d'appels qui ont dit que non. Comme maestro, azali chouchou ya bana basi. Ils ont chouchou ya bana basi, ou bien que non. Comme maestro, alingaka nde mwasi nyonso ya mona reza ya bien, azala mina ye, ou bien azala copine na ye. Déjà, notre lobelo mon a début, on a un fils à maman. Fils à maman. Mon ton a coli, je n'ai aimé, et pas maman, et puis voilà. Dès que maman n'a linga mingi. Maman blande neche la blams. Maman n'a mi balem suyo, elle n'a pas mingi. Donc, maman blande neche la. Il y a papa Blaise aussi le lait. La maman des Européennes. On a pas comme Européen karaté, donc maman kanam. Donc bref, voilà. Vous avez aimé bana basi habité na répondre question za iboy bana basi balinga ko mingi oza chouchou ya bana basi mais pona yo siko ozwaka bango comment bami ou bien base pour base soki moi manda sepeli que non aza RK aye na ngona idée que no za bami mais yo kwa na yo ndire ezalaka na penser wana te pona yo olingaka o préférer soki moi ça va bien ozoyer ami ou bien faut profiter kaka que non azala so moi ça va bien voilà tout le monde ça va bien approcher nga ce qui zela na répondre nga azala amina retivi boboto voilà je comprends nazala amina retivi boboto ke bolali pe place moko boliaka place moko en aucun jour t'as pensé à olingai bolali place moko boliaka oui alors 15 jours au kanisa ke na lingai pourquoi papa ngai naza muta discipline on sarana te na pena na muta discipline na pesa exemple so na yeba no loko la camarade au moni ne dabuto na respecter ligne ya camarade vous comprenez so na messie yeba yo loko la collègue na respecter loko la collègue mais qui collègue na biso so empêcher tout ça va pire donc parce que tout sur la bien mais ce qui n'a sepeli na yo ngaza mungala moi ngaza la franc so na sepeli na yo na moni ke
Mais en tout cas, on est comme les bimi, tout na. Et dans le sens, il y a vérité. Voilà. Pour nous, la vérité, na TV, il faut caméra. Voilà. Ce qui n'a CP, li na moutou, na moni que, ah, j'aime fou, na CP, là, attirer attention, là, à côté na moutou, ça soit salé. Non, lingao. Et ça, on péché. Non, et ça péché. Voilà. Je comprends. Na lingio, to lingadi, to komi vivre. Voilà. Je comprends. Vie et ça n'a pas réalité. Ce qui n'est pas destiné à l'objet qui est bloqué, libérer ton musique, à toquer musique. Ce qui n'est pas destiné, comme on dit que, on a contre les avis, on a des règles à respecter. Ce qui dit que ma cambo, il faut tout respecter pour relation avec les bosso. Yo respecter te. Yo respecter te. Qu'est-ce qu'on va faire? On se sépare calmement. Donc, ça dit, moi si, et pas nga, ce qui n'a yebi que oh peut-être ça X respect on a la limite sur en avant du moi j'ai eu des amis n'a pas cet exemple cette fois chérie n'a pas ces mots exemple na yé master nanga oyo yé à ce que leur réfléchir te que dans la moi c'est RK ce que leur réfléchir donc il penser on a d'une manière ou d'une autre et côté kala boyate mais on a des relations peut-être to l'excellent on va étape moroboué. Toi, tu t'es sauvé, sur la bête yo le banga la yuma. Je comprends. Sopé, na bête yo le banga, moi, ça n'a pas d'air tenté au thé. Tom, sous ce biga que RK, ça va déjà, m'ta barrière pensée. Je comprends. Donc, na nenga bien. Donc, ce qui, na coûté na moutou moroboué, na se peli na yi. Ce qui est sali que na zan engagement moro quelconque. Na olinga ye, papa, mon frère. Na la boa mou balit. Na olinga. So na engagement monté dans ligne. So qui peut to lingani. Et ça qui est tenir te. To kabwani. Voilà, dernière question. Dernière question la biso alobi tout na RK ma qualité na ezanini. Alingara nini, aboyara nini, a préférera nini. Na nini. Côté nini, na angle nini. So ko zana mo. So na zana moi si. C'est moi, c'était ensemble. Camarades, on a vu boyer, donc, tout ça, na moi, c'est na vie dans l'ensemble. Au lingaranini. Premièrement, considération. Voilà. Dans un moto, sur la place, je me sens considéré, même quand il n'y a pas d'argent. Même quand il n'y a rien de spécial. Mais là où je me sens considéré, la fan. J'aime la considération. La lingara dialogue. Et puis, la lingara relation nion sur la bite. Je comprends, pourquoi dans la considération? Tout qu'on va dater, mon de tous en boy. Hein? Tout qu'on ça nous 10 ans. On a fait exemple, mon mouké. Non, papa, mon habita, comment on a bien, on a beaucoup comprendre, parce que je l'aime beaucoup. Papa, mon blaise aussi, je l'aime. Lelo, maza, m'paya l'issue na famille n'a été. Par un morceau, il m'a déplacé, même en famille, il m'appelle. Même à Tassoazam, il m'appelle. Taza parmi les bateaux de Vandaraboué, a fait ce conseil à vie. Ah, la mongo. Il y a dans la copie ici là. Donc, aux anafi n'a pété, non, c'est la bien. Mais, beaucoup à la boubouva n'a a fait ce conseil à vie. A commis ça n'a petit, n'a poussé ça n'a pembene. Comprenez? Confiance ou ya pesinga. Considération ya pesinga. Oui, mais n'est pas dans zone ça. Respect na ibara na première fois. Je comprends. Donc c'est nakolo bateke ah veto komana nenge boya ngai na te na sura na nenge na sura na première fois na ibara. Je comprends. Je garde toujours le même respect, même considération. Peu importe, à ta lobby que RK, tu déplacer place mon beto là, non met tout moko là, ne met tout moko. Le la père non. RK yaka, na pe so mutu kana kende place boison ka place bo. Na ko tikalaka ko perdre première considération là dans envers. Même premier respect, c'est-à-dire frère mais na kuta na respect à jour. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres personnes, il suffit comme dans l'accès minois. Sur le l'accès à Minouboy. À commission masse. À comment il opère sur n'importe quoi. Vous voyez, voilà. Je garde toujours le même respect, le même considération. Na bat. Na début ma mot. Na mais tu bien na mulumba. Na habité ceux qui déjà
Quand on a déconné là, on a tout travail, peu déjà pour tout placer. Vous voyez, moi je garde le même respect, les mêmes considérations, on a gardé pas. Mais dans une seule condition, mon tour on a payé à zoncer la c'est pas. Ce qu'ils ont là, c'est bon. Là, il y a des relations, ils ont que vous vendez quand papa n'a pas bêta no solo. En dehors du veille, en dehors de Makambutu, à ça parmi bateau, n'a papa n'a pas vendu dans la boutique qui s'en a conseillé à vie. Mais n'a jamais pas père voilà. Là, il dit le pourquoi n'a pas moi bengi papa. Rossi Lolendo. À ça parmi bateau, va pas dire ça n'a pas son conseil à vie. Il a beaucoup vaincu dans la vie, à coup d'an d'espérance et belé, et il te transmet l'expérience. Erka, prière. Assis sur son conseil, abîmé sur besoin, avant de kabala kabelo. Voilà, merci beaucoup, David. Et ça veut dire que c'est ce qui est parti à Zambie, c'est ce qui est le jeune millionnaire. Adana Taïa, Michael Jackson, c'est ce qui est le jeune millionnaire. C'est ce qui est Adana Taïa, Michael Jackson depuis Zambie. Depuis Zambie. Les souka. Et voilà, on appelle ça qui fait le goal là. Mutuko, Baolo, Balubana. Les boss, c'est ce qui est. En tout cas, on a senti ça. Il y en a qui n'y a pas. Il y en a qui n'y a pas. Et à partir après de cela, il y en a qui n'y a pas. Babito Zarawana, Babi, Aleko Kitenge. Force plus force égale à force. Nanati mon voto, moi ça peut PMP égale à PMP, Babi. Ce qu'on joue en côté, aux PMP plus égale à PMP, la femme la plus disciplinée actuellement. Voilà. Discipline, on a vraiment dans les langues. Nanette mon voto. Voilà. C'est mec ça m'a beaucoup kilo là. Au moins ma maman. Non, ma question va tout tourner là. Non, musique galerie. Voilà, au moins c'est complet pour kangela ya mwana. Il y a ça la blague, nino comme la nga kuna ya lingi basi mingi. Voilà, aka monde de la fin ko za nini na nyo solo li ya baba. Monde de la fin ko za la nini. Merci Nayo, merci na Gemidor. Merci en tout cas. Félicitations à vous. La bloro to message na ngote na Angola. Angola to yeba la soto. To kuta na barboy, to bete émission na bar to Kabone, na moni plateau, na moni studio, no bimba na keti na régie en tout cas impeccable na sepeli makasi. Non c'est na peine à Gemidor. Le rôle la ndenge bozo forcément à mon côté, il y a chronique na Angola, bota la pebiso côté cinéma, et ça la biso très 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 bien. Bon s'abonner na fongoli chaîne mususu asika chaîne wana boyeba kezaki bloqué na RK Maestro TV. Bon s'abonner na RK Maestro TV angolo de zongi déjà musala nango bientôt bozwa eloko mo hors du commun na ibima na oloba donc na banda musala kala mingi naza na Luanda pona batu tout bolinga ko contacter ngai au moment où naza na Angola pour na tout ça la penza musala au contacter sur plus 244 975 057 070 plus 244 975 057 070 pour na bato bazana Gishasa ou ils en WhatsApp ou peut monsieur en WhatsApp ça 00 plus 243 89 089 2023 plus 243 89 089 2023 au contacter ngai to solo la to beta ma solo et bato pona bato nyonso bana ba chaîne na bango wazana makamna ye ya YouTube et bongo sala ba gag on sala ba film on sala ba projet en tout cas je suis là je suis disponible pour vous donc en Hollywood ils ont ngeli musala nango naza na mboka. Voilà, rapidement, remerciement na ngai na pesi merci mingi pa ya papa na nga Blaise aussi Lolendo ya maman Blandine Nachela Blams la maman des européennes merci beaucoup à vous couple et ça la ngai trop bien a pesi mambote belé Fanny Tumboka Maréchal bon séjour à Brazzaville a pesi bote pa Cédric Samy les gros bébés de la ville depuis Paris Arnaud Massassou depuis Paris Sama Apesio Bambote, Ebele. Pasteur, prophète Marcelo Kumirom, Apesio Bambote, Ebele, Léonard Lozaï Dionomble, Apesio Bambote, président Bouba du Best Biangindi. Président, merci beaucoup. Moi, Makamba Mike Zala qui te fait ici. Pour la paire, na moi, na Isalinga,
très bien. Président Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga, napesi bango te depuis Kinshasa, Pablo Gambor, président Maro Sonko, c'est président Matembele, Totombe, afin de Madoda, mon frère, bon guérison à DJ Konde. DJ Konde, napesi bango te. Oui, bon guérison, no Johnson, napesi bango te. Nazongi na Hollywood, napesi DJ Baby Garçon Sel à sa meuf, napesi bango te belé. Napesi Irène Senga, napesi bango te. Ebele, pourquoi pas de saluer papa immortel, napesi bango te, na saluer Cédric Mbaki, pourquoi pas Amida Sature, napesi bango te. Ebele, président Sakala, napesi yo bango te. Excusez ngai nazala moi vite fait mulumba mbote ko ratete. La pièce internet Joyce, la pièce Yombote, la princesse Amida, la princesse Chikoko, Léa, la pièce Yombote Ebele, Abigail, la pièce Yombote Ebele, mon frère Mayala Mosolo, ya Mayala la pièce Yombote place aux alliés, Nazana Angola, no banda musala anesthésie, la pièce Yombote, no gangi Samboro pour bientôt. La seule qui a été pas la Fifi Miel d'appétit, FM Pro, la pièce Yombote. Voilà, Fifi Miel, moi, c'est du secret. Il y a l'olemo. Merci beaucoup à partir de secret. PCOP, Bambote, pourquoi pas l'appeler ça Bambote Nangai? Et pas, il y a notre boss, c'est Papa de Yonzinga, boss, Nakataba boss, et pas ma boss, avant de Sakaba boss. L'air bien. Papa de Yonzinga, notre boss, voilà, Nakata Jemidor, ce bozomo, Nanyo Soyo. Voilà, c'est Papa de Yonzinga. Nan koute silite. Oyo eza na au début alobi ya kosala ya mingi mais bato bazalaka ya sérieux ekauti oloba ngo awa bakeno bos tala mpe mopanzi na biso ye mpe alobi keno akosala ya mingi mais bato bazalaka ya sérieux po parce que sérieux nde moto esalaka keno bafuya malamu te so contacte ne bato balobaka te mais bato basalaka sérieux voilà donc là on a des différences on a des parleurs on a des faiseurs voilà voilà merci beaucoup j'ai mis donc biso toza wana toza pona bato nyonso toza wana kaka pona ba émission te toza wana kaka pona ba théâtre te toza na pe pona ba lingi matériel toza na besoin ya caméra toza na besoin ya minda nyonso yo lingi côté technique micro professionnel biloko nyonso oyo eza ya poto na lobi ya poto notre boss aza wana avanaka na poto na Suisse ayebi makambo etali matériel j'aime bien toza wana eza na j'aime bien côté vente etikaka kaka matériel vous avez besoin d'instrument donc eloko nyonso za na contacter biso mamero na biso za wana contacter biso et tokozala wana nyonso za na besoin to tekela yo vraiment rapidement na pesa mbote na ngana ma sœur ma grande sœur Nicolas Meta ya Bazar Lindula Nicolas Meta ya Bazar Lindula babi pharmacie et Benezer za wana na Kimbangu kala na kuva soko sa lokola obaluka po ya Kalemba doje pharmacie Benezer za wana bakisi ya poto bakisi na prix bien pharmacie Benezer zawana rapidement na pesi bambote na ngai na dollar pour tout star agondo voilà dollar pour tout star agondo na pesi yo bambote place zwami yo pourquoi pas chéri kasa les fotale ya mboka na pesi yo bambote na pesi bambote na la BBC kasa pourquoi pas trésor ngina mao ya Esther Ngabadi na pesi bambote gradingi na mao na kati ya Zambi na pesi yo bambote na pesi bambote na ngana Rikana la douce voilà la pesi yo bambote place zwami yo. À la prochaine. Bye bye. Bye.